Abe mwakadi mwamba akolinga tena bwaka Bible pona likambo oyo. Oyo aibi ba voix ya Madame Denise Bissochoa, journaliste pe influenceuse na ba élection ya le 20 décembre 2023 na ville ya Kananga Apika. Yeyo na Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo na etuluku ya ba PV to ba preuve que azalaki voté massivement. Na senga ki na ba électrice nanga na ba électeur muto ake na balabala te naza mwasho na ebi droit na ebi mipeko toza na état de droit yango wana na e na cour pour cour akatela ngai na seni na ebi bien ke ngai na zwi ba voix nanga na gagné élection oyo ba zawana ba gagné élection te. Tout a été fait pour que tout ça va PVT. Nana ba PV nanga na joango à la loyale. J'avais plus de 10 000 témoins sur terrain. Les images ezali. Ezama kamorbeta li soloté. Ngamo naza communicatrice. Je sais ce que je fais en amont et en aval. Malgré regroupement nanga agissant et bâtissant, oyo eza kambami pa premier ministre Jean-Michel Samalukonde na Dani Banza et poi kopesa nga procuration spéciale alors que ça droit nangai. On a une justice quand je suis lésé. C'est dire que le complot est ourdi. Et outi na kacha recoupement nanga. Mais comme na bien le komoko na zamwa na nzambe, na esikoyo na haute cour, cour constitutionnelle et katelanga likambo oyo. Bon, il y a des précédents. Batu musuba ya place oyo. Bazalaka na ba procuration spécialité comme un certain Ilunga, cour et accédant à requête nae. Yangwana na sengi, cour et accédant à requête nanga na battre campagne na sali musala on ne me donne pas eza kadoté na sali musala kanangelinga na mboka nanga na zaka présente à 4 équipes dont une équipe populaire dans la fondation et ça la makambo ebele bakoy ko tshaba oyo population eponite oh population elingite na place ya bato basali musala. Présidente ya Saint-Luc alobi ba matabakita babaluka na se etaliété. Il faut azwa siège na ye pour défendre ville natale na ye. Toboy tokota na balabala pour demander ce que notre droit. Ya wa moto e awa po awa za haute cour, eza juridiction za likola juridiction so po elobela biso. Wana eza résultat provisoire. Oya awa ndeza définitif. Oya awa ndeza suite fin. Il faudrait que muto sa ibi victoire à mutu. À comprendre que victoire oyo eza yangate. Awa toko bunda ba biceps ekobima tokende partout. Aza prête même pour na kosala pacte na ba ancêtre. Nazopela une fois de plus nakotika te nakokota na samai nakokende na mapata nakokende likolo naosa pacte même na diable nasanga victoire nanga nasengi haute cour eluka ba PV original parce que ba publié wana eza PV originalité. Ces gens là n'ont pas eu ces voix là, leur voix nous pouvons les calculer na ese ki bino depuis seni na kananga ba poe ko pesa biso PV na nko na mwanda mwakanai to contourner bango bomo na koti na ba PV na nganyonso ba yebi na travail na seni. Je connais le rouage bazong c'est la victoire na haute cour pour musala kene malamu ya koluka kimia yangoyo po oyo ekoya lobby etali biso timbadi nzambe onga na bondelaka nzambe ya pasteur banabe mwakadi bandeko mambu masobele biso nyonso toyebi eloko nini ezoleka na Congo. Yana ba député ebele baza surpris ya komona bakombo na bango ebimi te. Ba candidat député ebele baza surpris ya komona bakombo na bango ebimi te. Tel que madame na biso oyo journaliste Denise Bissochoa alobi bayibi victoire na ye donc akotika te et il faut ma match changer bazongisela ye victoire na ye. Les amis, toyebi mboka na biso Congo na ba réalité nango ce qui est vrai yana bato belé o ba mérité te mais bazou ba place mutolo la zakari baba boss we na ebita saila ki campagne wapi zakari baba boss wande ko kombo bimi bande ko zakari député donc ezo lekela bato tout mais en même temps ezo lekela nango bato te parce que toyebi ke corruption en Afrique ya nango monnaie courante et surtout na bamboka lokola oya babiso oyo. Personnellement je connais pas mal des gens oyo en tout cas basala ye musala na mwana ya vie na petit ya vie na moko et mais bon ya mamba nzambe mwana ana déjà bundaka c'est le fils d'un militaire
En tout cas, na bamboka na bango kuna baluba na kananga penza salaki penza campagne ba vidéo na ba TikTok partout na réseaux sociaux mosala penza un petit vraiment félicité. Même batu na yemoko ba votaki ba oka mokomate ska gagner ta bimete. Et Denise alobi ye akotika te. Tonga to sa mo analyse moke. Batu balobi Denise wana batu kaka congolais o ba yebi dissociation balobi ke a mérité te. Ye penza akokoma député te parce que ça dignité. A sa dignitaire te pourquoi parce que trop d'anti-valeur. To tshela bino bandeko vidéo moko oyo esali soni pasi mawa nakanda en même temps. Yande on a biso mwasi oyo parmi ba délire oyo ya sala na ba réseaux sociaux et moko ya ba biloko oyo bat balobeli ke non député rozala boyete. Bon quelque part bazana raison parce que dignitaire député aza dignitaire en mboka aza mutu oyo il faut aza na moralité, OK? Bamambo belé le kaka na ba Congo wana ngapo na ngai il faut quand même moi ba critères ezala $300 tout le monde a remis $300 na poche aki kopesa mbongo pour akoma député lobby mais bazala pas atana ba critères te à part non qui $300 na qui des pères et des mères. Moi je crois que des pères et des mères ne suffit pas na $300 bazala même na ba critères. Hein, bazara même na ba critère pour na moto a poser candidature il faut za nani et puis il faut za la nani parce que tout le monde so bo remarquer ba to belé ba poser ba candidature quand de balalo ba keno balobi Congo mboka chance loko pamba bande kona ba to pousse ou ba poser ba candidature mukolo ba muta pousse eza elobeli eza elobeli yana bato ya puso batanga pe ta mususu circonstance to pe conjoncture mboka esali ke akumba puso do wana eza elobeli ya métaphore do bande on a ba fazer ba poser candidature quand je dis fazer do bato moko oyo ke na lulingo to yebele ya kozala jamais député mais ba se permettre na bango ba s'hazarder na bango pourquoi parce que tout est permis mboka chance le kopamba les amis na mona lettre que nil babinga on contestation de on a mis autre raison pour tout parce qu'il est pas posé na sekana bande on a otela bino lettre wana na émission pour la vidéo mususu et aux alombe mulaite to otela bino yango et en tout cas ils a participé mawa na oya lisolo ana sima lettre o ya sali wana makambu et nde on a biso oyo na otela bino vidéo nazo tela bino vidéo sikoyo parmi banti valeur ba bêtise oya sala na réseaux sociaux to tchaka moko wana bien que ezebele ya ba kofinga batu ya ba koswana ya ba bilobela étant dignitaire balobi ke non yete a mérité te et balobi mutu mususu me yete batu musuku ba sepeli balobi ke non azui pendant de basali eboye mais moi je dirais que kokata nanu bato injuste meza malamu te et balukana ko bongisa bon soki bamona ke no peut-être mutu na za dignité pour na ba réseau songolo pakala OK peut-être ça peut passer ou encore ça peut se comprendre mais bablo ko tcha batuka bitiela pour mutu na za songolo to za pakala bozu otie et mutu mususu lo la yebanité ou encore aza elo te pour na bino bolong non Congo vraiment il faut ba mambona ba bongisa pardon les amis on a biso Denise na otela bino vidéo bino mo bolande bino mo bolanda na commentaire bela ko sala te bino mo bolanda bo mona ba mamuni di sochwa vidéo ni di sochwa salaki et vidéo ngo na ebité eza ya mikolo yo kaka to eza ya kala et tellement yindele on bat bandi ko bimisa ba salite wana libanda eza la kala eza la sika vraiment une mère de famille comme ça pour tous eza passer pour tous eza ba marambo nzambe ka sunga biso aosa pipe il y a vibro ma sœur comment est-ce qu'il y a ranango ya za nango belé comment utiliser ngo mbali banombali boso na yoka ke nzo ande balala apena vibro ma sœur na nzoto babaka rango na kufi boko bano ifam zelo yo na kumisa nzambe vraiment bano ko banzambe za grâce qui femme c'est la poto yo bana basi belé bomona bana ba maîtrise te awawa na poto soza na yesu te yali kama hein parce que baza prêt à tout bana basi ba prêt à tout et bazo non mais franchement pour monter comme à bas niveau c'est compliqué
il faut me celle avec pour fio mboka malilo ezo betisa bato mitu donc ezo krakese bato mitu na ndenge moko ekaya Denis bandeko depuis ka fingara basi ya este o bazaba la vie ba victime ba viol déjà na nazarani crédible te na ba délire ne ka sala kana ntakwiti soka sia meli biloko na makasi ya kosala bisalela mwanda déjà bato babanda baye ntango esu kofinga ba mama este wana afinga motu moko alobi na ye ke non yo mama na yo mpo ozwazi bino baviolaka ye na ba este kuna aloba mambo ebelebele bato ebele bamona video wana malheureusement na perda yango na ngai natiango mpe na suka mais totiela bino kaka oyo avibro masere sikoyo boyebisa ngai nano ata bino moko une telle personne lobi député na Congo député na Congo sikoyo na parlement o mambo oyo ya bana kokende kolobela ya mboko Congo nzambe sunga biso pardon les amis je vous mets la vidéo botala ndeko na biso oyo balobi akokoma dignitaire ya mboka te yango wana bakati ye parce que moto akozala boye te donc je vous mets la vidéo bolanda somba bor oyo na somba bor oyo grâce au docteur Jean-Jacques Bungani qui est en ligne moto ayebisanga Denis somba bor oyo protéger carrière nao je protège ma carrière je protège mes enfants je protège ma famille je me protège grâce à ça s'appelle un vibromasseur. L'homme le plus doux au monde. Il ne dit jamais rien. Il ne pleure pas. Il ne transpire pas. Il n'a jamais faim. Il ne dit rien. Il subit. Il te procure du plaisir. Il s'appelle Monsieur Vibromasseur. Avec lui, tu n'as pas besoin de beaucoup de partenaires. Il est là matin, midi, soir. Il dort en toi si tu veux, jusque le matin. Il y a un autre, je vais vous le montrer. Celui-là, il est fait avec un réveil. Ça veut dire, si tu veux te réveiller à 5 heures, tu programmes sur le vibromasseur, tu mets à l'intérieur, automatiquement, dès qu'il est 5 heures, juste l'heure que tu as programmé le réveil, ça commence à vibrer en toi. Non seulement ça te fait jouir, tu te sens bon, tu sors dans la journée, tu es très, très contente. Monsieur Vibromasseur, il est très bien. Et je l'aime beaucoup. Wow. Pour les femmes qui m'ont dit, Marie Moussakai, Betra Bango, il sera vibromasseur Nangola. Donc, c'est l'homme le plus doux au monde. Il ne dit rien. Il ne va pas dire, tu n'étais pas lavé, je n'entre pas. Il fait la case. Au moins, ça salité. Il vibre. Il te fait du bien. Mawae. Wow. Donc, les amis, vous voulez protéger votre carrière, ne suivez pas les gens. Ils disent, Azam ta franc-maçon, Azam ta boé. J'ai choisi de protéger ma carrière. Oh. Voilà. Nalobi siko boy bisangana no penza muta boy bande ona ngai muta boy bande ona ngai vraiment akoma what's this partner with Boomerang profit muta boy bande ona nga koma député makambo soni boy c'est vrai toi bato soza muto wa ko se contenir te. C'est la maman Sonia Salita en coulisses. Si tu viens aussi sur la toile, tu viens t'exposer comme ça. Ce que tu as vraiment à défendre ma valeur nini, à défendre ma valeur nini. Moralité exacte mais au niveau ma dignitaire. Bande au Congo ya passé, Congo ya mawa. Ane passé uta obala mwana moko muke ya aja mwana na ye. Uta obala mwana moko muke. Fana on tira bino da ba photo. Bon, non ça émission show mais comme émission quotidien na chaîne. Modèle na salle lango bo supporter gars donc moi au 500 éléments na tous les acquittés je suis tellement occupé autant bala moi moki moi bata bogar ya moki na habité na ba parents moi on a petit chose na famille et na yebité libala na moi na simbita comme nous va vivre ma sœur au coma donc c'est compliqué les armes mingi a passé un beaucoup que Dieu nous aide combo na je sais nangoya en tout cas abonnez-vous si MDG de mafuta sika quant à moi mon balasima et partagez commentez likez donc je dirais
tout ça là attention à ba acte opposaka parce que il rattrapaka passé il rattrapaka toi na biso so bato to na ba faiblesse mais il y a des choses à ne pas faire il y a des choses à ne pas dire oyebi bisiko zo kendete oyebi lobité siko boyebi bisanga dignitaire en mboka c'est vrai to Congo to yebi en mboka banti valeur na yebi te bato mosusu mituna bango esalaka siko likolo nango o muta mayele o mutatanga o nzambe yango moni mayele ya classité pardon la crainte de l'Éternel dit la Bible c'est le commencement de la sagesse les amis donnez vos vies à Jésus on mon santo kambarabino pour préserver nos mabi que Dieu vous bénisse je vous aime tout le monde il est doux a déclaré la été ah oui je te go sukolite et mais moi ça courage nzabalola mbokadeni yo abia oui je te go sukoli na yote ke usukolite na okota Olive Sarai il est là en fait il est là non côté a déclaré na Italie kate a singranelo te de yo programmé kaka ya sali musala sebeli sur oh mon Dieu ah mais franchement quand nous sommes dans quel monde qui pendant na suka solo Jésus revient bientôt les amis tout le monde a vite pour ouais c'est normal te pour mbole la mukilo il y a un problème il y a un souci et on a eu déclaré bah a réclamé bah voix na maman hein na habité nous avons grâce sur biso encore batamboka ba mimi ba moi ekolo masangu na fufu kuna encore na baluba kuna na propagande ba pesi ba osu na ba campagne soki nini ale ba kina bango voter moto ngai Congo ekufa likolo nzala que Dieu nous aide makambo imambo à plus